nakoloba likambo eza solo président esobe azali na obenge président na nga tosalaki na ye esika moko naza na likambo na ye te naosala koy mpona zwa nini nakosala koy mpona si asala koy pango totikana koloba makambo mosusu kobongono masalite wana bandeko bosunga ngai mpena nakoki kobima boye te nazoka pasi na motema lokola bato bazozongisela kaka pasi ezalaki facile te mpe otikala kozalaka facile te mpo na nga voilà omoni naseki lelo soki natie mwa crayon eza nzambe apambola misi po ye moto akotemisa nga bina mama mokolo nakoyokoleli nga notokabwani omoni nga nasali émission na mwana oyo tata nzambe ludi kiki toloba nakoma bavasi mokimbala nakoma nzambe nalola na likolo mwana oyo aya koluka nga na ndenge na ye mwana oyo nazanga ta mutu oyo akokonsole ngai basala nzambe bayebela ndenge na ndenge bato bayebele libota na nga fami na ngai mutu akoki nga ezalaki amisi yango nazoloba amise ayibi mbongo na ngai te alie ngai te nayoki mutu mpe abengi ngai te ke moyindo batindaki 1 million ozwaki namoni te moyindo batindaki 50 kwanza ozwaki nayoki te nga moko na banda koyamba telefone na nga tika koyela nga na boyi botika mpe kotanga kombo na nga te nakoloba bo eza mensonge na démentir nakitisi président na ngai te na matisi ye aza père de famille ta mosu ye mpe ayokaki na ye bien te ozomona ta mosu moto ayebisaki ye ayokaki mabe amisa banda émission na ngai te abanda mosala bémission kala ezali makambo ya solo te eza makambo ya solo te bandeko so botyango na motema motu na motu mpe ta mosusu babetelaki lisolo motu ya motu na ndenge mosusu toza bato motu mosusu mpe akobeta mpe lisolo na ndenge mosusu ozomona na makambo ebelaki ozongi mpe apela président esobe bamoye baloba makambo wana ete nzambe alobi soko kabi na gauche na droite eyeba te eza na bato mosusu balinga ata kabi na droite gauche eyeba alors que moi boyeba kaka ndenge boyebeli mais amis aza mwana malade déranger plus pour parce que maman Aïda lobaki vérité que ndako na futa que ça $20 et puis amis a foutu là que 2 mois. Bonjour, bonsoir. Mbote mingi na babone nyonso ya Miss Girl Télévision. Ngayo yo molobeli ya mboka l'homme de Awa Biso Georges Chimba naza mwa libanda ya confort nanga pona kotambola koluka kaka bansango koyeba ndenge nini makambo ezotambola na mboka. Naza awa epai ya mama Mado Moyindo yazarane quelque part kana Luanda awa na Kimbangu donc esika na yo kutana na ye pour que to mekempe ko solola par rapport ya moi polémique to actualité to moi ba rimero bozoyoka na ba réseaux sociaux na ba émission salami na makambo boyoki yoki alors azaki moto yo akokaki penza te makambo ya koloba loba mingi mais lokola déjà abandaki musala esi atelema ki abandi musala o eleki esi eleki bible zoloba to bosana o eleki to considérer nde makambo ya sika nde lokola telemaki biso na équipe nyonso ya GSM production na émission Awa Biso to tambusi micro to tamboli délégation équipe mobimba pour que to yo kutana na mama Moyindo to meka mwa kosola muke mama Moyindo bonjour. Bonjour. Bonne santé maman. Nangola nzambe mwana. Tabe na mawanzambe. Tout le monde kaka déjà santé déjà ça va et puis félicitations de tout le monde a kozongela musala makambo zo ke nango bien. Koloba kozongela musala c'est assez trop dur. Likambo solo ezio te moyo yeba kilo nango ezate. Ezate OK. So eta musubo ya kaka pona seka. OK, Yamado eloko memi biso mbangu oyebi ke touti komona moi sortie médiatique ya président Ladine Nzongo esobe na PCP mbote so ozali bako ata biso alobi leader amisi asala cop na kati ya cop c'est-à-dire ndenge ayaki Angola boye na mwa mamnotsu bosalaki salaki na ye mais mission bosalaki pona yo kosenga lisungi pa bana poto peut-être ba soutenir yo et eza mwa matalana c'est-à-dire eza cop na bi teton bino osaki émission boyokanaki makambo ya oloba na émission na émission ezaki déjà elo moko préparé parce que maman Aïda moko pe ya ba maman na biso ya théâtre kaka auto sape émission moko pe kana leader amis
à l'objet que non on doit passer mon nécessité et déranger par président Esobe que ça ce que copie à Miss n'a commis au sala sala leader à Miss n'a au sala sala bino be émission à bongo quel a été le cas ya maman Mado Moindo tant leader à Miss Azalaki a makambo ozo lekela na oyeba te uti wapi ekoteli wapi ebandeli ndenge nini nazo comprendre kutu te bandeko bo soutenir ngai bo sunga ngai vraiment nalingaka lisuko lekaka na ba télévision boye te ntango makasi nano ekoka te bosunga ngai mamene aza na ngai bien bosunga ngai vraiment natina likambo oyo amisi azala na poto natika koswana na misi te amisi nayebaka ye ntango wana azalaki na baage ta mosusu ya ba 20 ans azalaki mwa jeune garçon amisi mpe koya na ye ya boye ngai mpe nayeba te ngai koya ya mise akomi lelo moto ayebisaka ngai ayebisi ngai ya Mado eza na moto azoluka yo ngai ndenge oluka nga abe oluka makasi o amisi nabosana kutu mpe nakoma amisi amisi likambo te kasi azoluka nga to okutana ntongo nango etani amisi baya kotika ye na ndako epa na nga ntango baya kotika ye na ndako epa na nga nasololaka na amisi amisi na yaka kokuta ngai nazalaka ya kovanda kutu na mabele ayebisi nga lobi na nga ya Mado ofe na mabele boye po ani telema nga nayepa na yo te eske tokosolola nuka na miso ya bato nyonso nga nayepa na yo tokoti na ndako na bandeko mosusu oyo bazalaki na ngai tokoti tosololi abandi kokonseye nga abandi koteya nga abandi koteya nga ayebisi nga naye namona oyo boye te naye namona olatela mba malamu nzambe ye moko moto abongisaka makambo na ye motu na motu eza na tourne ka ndenge ka bamisalaka komoki kolendisaka oyo mpe kokaki mpe kopesanga mpe apesaki nga abi mama nakei labi merci problème eza te ayebisi bato navandaki na bango alobi soki boyoki ya lelo atiki nimero na ye soki boyoki asali ndenge asalaka kolela wana sante ne kutu edérange bobenga ngai ere nyonso na oya mama nakei na oya eleki 2 jours aye koya ntango aye koya nde alobi mama bandeko mpe baza na posa na yo mpo bandeko mpe mosusu bakwea na baka oyo bandeko mosusu bapapa baza te bamama baza te mosusu atikaka orphelin na vie ye moko mosusu mpe aza mpe na mwana te na vie mosusu mpe abotaka te na vie kana yo mama etushaki bato ebele petit lelo ta mosusu bato mosusu babondelaka mpe mpo na yo oyebi yango te mama faut tosala na émission nga na bino osala te abi te bandeko wana baza mpe na posa na yo bandeko mpe babi na nga sala kaka abi mama soko boyi kosala kozala mpasi puiske bato baza komituna est ce que aza malamu to aza malamu te donc ezalaki facile te mpe eza kaka facile te ti lelo nazalaka facile te mais lokola nzambe ye moko mokolo mokili na ye ye moko ayebi makambo na ye nazongeli mpe bapriere na ngai ya nyonso topesaka na maboko ya nzambe mais pota esilaka te na nyonso oyo tosololi mpe esili na bia mama sokola nakepe nga bakomi kotina lokola mwa moki mpo ezalaki facilité nalataka elamba moko banda ti nakabwana na mwana nga akenda na mboka oyo tokendeki nalataka elamba moko abi mama folata nakezwaka mwa elamba bongo kaka natie na nzoto abi na mama oyo nga natindi moda azwilanga te elamba kasi na elamba te naomo elamba naolata te azwilinga robo nalataki ya nzela naye navandi tobandi kosala na miss émission ayebisinga mama pesa nimero na yo nazwi nimero na nga napesi ayebisi bandeko ke moto bozali koluka ye nga napesa miss mbongo avion te nga nafutela miss mbongo avion te nga kuta miss na bunga ekala naye komona so ya miss ka ndenge akomi wana émission nini bana banda kosala baémission na vina nao nasala émission ya tosolola te ke tosala boye tozongisa boye nayebi yango te ya
En tout cas, Kendeki, après 4 jours, moi, naïe, a dit maman, naïe na vanda na yo, na sola na seka. Pour zaro sola pe na batu. Pour nandaku, batu yo mo yebi na rabat, batu bazanga te. Ti lelo batu batika ngate, batu baka pembe na nga. To vanda na mwana wana, a hotel 8h, a yana ndaku na nga ti, tant so comme on a 23h. Au moins babengi yango ke kotika yi tawana nous so vanda kiwana azaka pona kosekisanga azaka pona kosekisanga yo ba so balobaki yango en tout cas l'idée a mis ça c'est les moya bien maman windo azongi sous ko seka boye vraiment ça qui c'est na seki pena pona miss bino boza ba témoin ezaki facile toyebi ko ozaki na ezaki facile te pe otika kozaka facile te pona nga voilà mon na seki lelo soki na tie moi crayon eza nzamba pambola miss oyo moto akotemisa nga na mama mokona ko yoko leli ngano tokabwani OK kotika lisu kobenga nga te na vina lisungi nyonso ezalaki na nzela ya na nzela miso bosalaki ekomelaki yo ngai moko bato bakobenga nga OK po so bozongisi émission na nga botie bokomona numéro na nga ezoleka yango moko OK ozomona soki mpe tanto ta mosu moto mosu amonaki te okomona ta mosu ma babengi ya miss amisoka mama mutu boya kobenga yo mutu boya kobenga yo abengi déjà te ya miss na babenga te c'est pas dit que ta mosu bato moni ndenge biso bato mundu tozalaka soki bato bamoni bongo balobi ya solo babanki nyonso yake pa ya moyindo bandeko ya ta mosu kokonsole leki mbongo OK donc oya sala ki on intérêt te asunga mamu ayake pa nanga intérêt te vraiment na yeba kipete déjà pe copte ndenge loba miona non ça ko pour la zone na ko sala ko pour ça sala ko pa tout ça na ko loba maka mususu ko bon on mama salté wana bande ko bosunga ngai pena na ko ko mabote na zo ka passe na motema le ko batu bazo zong c'est la ka passe so kindeni na ko ça ko pe pa ne pona ni pona lia to pona soma le pa to pona sani te tant président pour mon pays bakina été au monde ngana sali mission na mwana yo tata nzambe ludi kiki to bana kuma basi mokimba na komba nzambe na lola na likolo mwana oya ko lukanga na ndenge na ye mwana ona zanga ta mutu oya ko console ngai basala nzambe bayebela ndenge na ndenge batu bayebele libota na la famille na ngai mutu akokinga ezaki ya misi nde na seki vraiment alors que mutu abona osali nini mutu abona fona pese ba merci ebele ozomona bino boza batémoin bino boza na ndako na nga ntongo bozoyebi toyebi alors que yango na monga na lobi ke ndenge bozoloba wana na ndenge bozoyukana bosunga bandeko makambo nga na yebi yango te ezala makambo na ngai te nayebi bavi oyo te amis aza mwana moko na kolobake mwana amis na ndako na ngai kokuta bato atonga mama bato nyonso bavandaka nga na bi te mosusu bayaka na bango soki eloko yali omona ye na ye omona te na ye me bayaka na bango ka po tovanda mpo na kaka tosekaka basekisaka ngai basalaka ngai boye na boye nga bayaka ntongo nango amis apesa bato ya ndako $150 abi botya provision bake basombi provision basombi biloko na bango baye batie na ndako amis ye moko ayaka kuna mais chaque jour apesaka biso mbongo kolia 15 000 chaque jour mais biloko eza na congélateur po bato bazalaki ebele en tout cas mama de oyebi ki ezosala mpe mwa mpasi mais oyo bato baotala biso balingaka mingi to bazwa mo bavrai version epai ya yango mo ele biso toyemba mbangu boye alors ekozala important ya biso koyeba mama Ida ye mpe asalaki émission ndenge moko na préoccupation ngai makambo okoloba makambo bino boyoka bato ebele bakomi oloba bato ebele bakomi kobenga président esobe azali na obenge président na nga tosalaki na ye esika moko naza na likambo na ye te naza mpe eloko mpe na bato mosusu bakomi kokanisa te ngai ntango mosusu na ngamu nayebisaki ngamu nalobaki ngamu nasalaki boye non
je n'ai pas soif d'argent. Parce que na liste boy il y a bino nyonso dans l'ensemble pe son président Mundweri, tant vous êtes président Mundweri. Vous avez pe un sponsor, bino secrétaire ba ancien to ba ancienne, il y a groupe wana. Ba revenir na bino bondo gagner comment? Kaka na ba mabanga ou soit groupe là bondo so salaire. Tout na makambo la te, yo ko tout na ngai makambo yo ko tout na ngai ya. Yo ko za kibela groupe, o dia kana mabanga. Oui. To dia kana mabanga. OK. Ozomo mutu nyonso ya musicien to dia ka bongo. Ba président va soutenir bino tende wa temps sous la difficulté andako a fouté l'ondako sponsor les a besoin moi salaire moko boye bino moi ba chef to ba ancienne besoin moi salaire moi na fin du mois na sponsor au list boy za ka nango na bossa na batangele ke bele ya alors que mon ti les awana bossa so mon salaire to te eza makambo oyo ngana ye nango boye nango po boya kotuna ngai mama do eza pas réalité ya ba président de ba se comprendre rien à voir le président soba lobby naza sali est soni lobby que non te ami sa ko sala matalana pona akomisa mo copie yango tozoloba est-ce que na ba tunde ba acteur to ba actrice ba na ba groupe ya ba yo luka yo moko obera ba président Congo solo na bango ndenge yo tuna mituna na tuna bango ko tuna ngai te ko kala makambo na bosa na mususu mo tuna na yeba o sute donc bon ba nozo kana ngai na zolo bande oui pona amis yango na zolo ba amise ayibi mbongo na ngai te alienga ite na yoki mutu pe abengi ngai te ke moyindo batina yaki 1 million ozwaki na monite moyindo batina yaki 50 kwanza ozwaki na yoki te nga moko na bandako ya ba telefone nanga nga mona bandako kozwa telefone nanga soka ye na ndako telefone ne bandako zaka na mesa boye na libanda o mona soki ba bengi tam so mona asolo ko mama o ya pen na yo OK solo la ozomo tam so mona abi mama kasi na pese pe ka numéro no mbala moko mais numéro za ona bazo mona ngo tendenge ni tam susu moko mona mama moko alobi ke asunga ngai apese pa misa na boy ye moko aza awa mama na carrière no social na théâtre na musanya so yo sali oza pe na moi biloko yo bénéficier comme gagne oyo gagner na musala o pardon botina makambo na te to ala kama miss ya alors que tu vas ne zawana pardon bino bandeko oyo tango mususu bochaki na motema ya mama ida zapi mama lokula yo azoli na te ndako na ye ezali 20 dollars amisi apprécié na motema ke amisi boye en tout cas pour la ngai vraiment amisi na tia ko zoe mabete alia na batu c'était contraire donc on a qui m'a commencé avec la junior mbongo na ye akabi yango epai ya bato nyonso asungi bato balobi le bien fait jamais babosanaka mpe batandaka yango na miso ya bato te napesi ya mama Deborah Luando napesi oyo bambote ebele fondation Widal mama de mama mwasi ya Guy Luando napesi oyo bambote ebele mama Deborah otina mikolo mbalandu te bongo totoriko otineta benga ngai mama ya napesi bambota na ngai ebele epai ya Blonde Kalonji bambote ebele la belle fille de maman bambote ebele napesi bambote na ngai epai ya mama Brigitte Kembi bambote ebele napesi bambote na ngai epai ya mama Paolina Kumbi mbumba bambote ebele mama napesi bambote na ngai epai ya Wilikalu kalutiti wana mwana na ngai na bajete alinga na sala ta démission pa mate botika koyela nga na boy botika pe kotanga kombo na nga ya napesi bambote ebele epai ya mami Kanu bambote ebele Anselme Bindama bambote ebele bana poto nyonso bino nyonso nzamba pambola bino nzamba mona bino bakisela bino lisusu oyo ezangi nana maloba oloba te baolobisa ngai ya nzamba pambola bino amona bino vraiment na nyonso oyo soutien eza libombeli soutien eza baparole malamu soutien ezali kotya moto na kimia nzamba pambola bino bana poto nyonso baya nono bino nyonso nzamba pambola bino lipasa nzamba pambola bino nyonso yamado c'est que président so bazo kosa na ye akosia na mama lobaki ona te na koloba boza mensonge OK
na démentir na kitisi président na ngai te na matisi aza père de famille tam su ye pa yokaki na ye bien te ozomona tam su moto ayebisaki ye ayokaki mabe amisa banda émission na ngai te abanda mosala bémission kala aye na ngola atravaille asali émission na vie takinga asali émission na bébé santé asali émission na mama ibanga ya asali émission na mogondo asali émission na bidibidi pona nini kanga ibutika nana pema oloba te na pe na souffle oloba te so na lobi ka bopo tala kaka ya wana moni kaka na lobi nzamba batela bino sunga bino ekoma polémique te ekoma vraiment polémique te batu basalela ngo analyse te bango mibale bazali batu na ngai na moni moto na kolongola te mais balobi oya malamu ya wana nde tokoloba na ko konsela mona batu likambu te na likambo mona batu asali te ndenge mango bino to musisa na biso yo zapi mtoloba su mingi te ndenge président esobe atanga komona beza matalana donc ils ont ngoma balukute ils ont ndenge président ezali makambo solo te eza mama solo te bande ko so bochango na motema mutu na mutu peta musu ba beteleke lisolo mutu na ndenge mususu toza batu mutu musu ba ko beta pe lisolo na ndenge mususu ozomona na makambo komela ki ozo ki pa appel à président isobe ozo ki assistance à président isobe ezali makambo moko boyo oyo ezali ke ya kolanda te bandeko nzamba pambola bino nzamba mona bino donc poto nyonso mboka mobimba o bozaki na pasi na ngai o bobengaki na nzela ya président Miss mama Deborah Lwando na ngai fondation Widal na ngai nzamba pambola bino mama Brigitte Blondi nzamba Blondi Kalonji nzamba mona bino ya Willy Kalu na ngai Anselme Bindama alors que libota na ngai famille na ngai mobimba famille na ngai pe kati na Christ ba pasteur o babengaki ba soutenaki na koloba likambo eza solo na Miss azali mwana malamu soki lelo akati musala oyo bakomona bato ndenge nini bazosouffrir asali musala na Koko Bilali auti poto ayi kotisa Koko Bilali nsima ya solo moto aboyi tolobake mwana ozoremplace po achaka Congo ozomona po chaka Congo belai mpo koluka bato par-ci par-là soki kozala mpe ide na bino ozala malamu mingi po les gens souffrent ozomona moto ozosala makambo malamu il faut kokumisa ye il faut kokumisa ye nyonso wana elobami eza nango mensonge eza nango bongo te mais président qui appelle à président sobe na makambo komelaki yo eza vraiment bongo te makambo nyonso wana oyo ndenge esalamaki vraiment napesi bato nyonso mbote bagroupe nyonso bambote ebele bagroupe nyonso ya Congo bambote ebele bandeko vraiment pardon bato bakomi koloba balobi nini ndoki o ngai nzambe mosusu alobaki nazalaka mpe makoloba lisu te ti lokola nde nakoma boye nasolona bato ya Kongo te vo meme ye moko amisi kuta mosusu omoni nayebi te so abeti libaku omoni ke eza mama eza boye na boye te makambo bana yoki yango bato baobengabenga bato baolobaloba souffle ya koloba ezalaka nanga lisusu te ya bana namona mecondoléance namona aide ya bato ya Congo après ça namona mutu moko te abenganga ndenge nini oza bien santé namona na ngai te bongo sikoyo nakeloba likambo boye oyo ngai basaleli ngai yango te nakende kaka kobambaka likambo naza mutu ya matalana te nazali mpe mutu ya terme yango balobaka soki nini yango wana eza nango matalana te ce qui est vrai eza ke ya des comédiens oyo bazosouffrir oyo baopasa mpena banécessité oyo bazomilite baoprécisa nalobi awa amisi akendeki na kamama mwana mwasi oyo asalaka ni théâtre asalaka ni musique mais mwana mwasi oyo temalandaka misi kaka na réseaux sociaux ntango ayoki amisi aye alandela amisi azobenga ye mpona mwana abotaki mwana na malformation azobenga amisi abi mama fona kende mpona wana mikolo wana mpe azalaki na mwa kaka omoi ka bato nde bazalaka wana ta lider na na moko te so na zoom amisi te azwa mbongo abi mama na koke kuna te po mikolo ya voyage ekoyi moke apesa mbongo atinda bakenda kopesa mama wana ayebi mama wana te ozomona bato bazomona mpasi ya bandeko baartiste mosusu te eza lokwa neti baprésident esobe bongo ye poto aire nyonso alalaka na condition ya bien makambo wana matala na omoni esali mpasi
te ngai eloko esalinga mpasi mpona kaka ke nayebi na ngai te ke kombo na ngai etangami na boye nayebi na ngai te nataka na ngai mpe nakoka kotaka telefone mingi te mpona motu omona kofanda mimi na telefone te nayebi na ngai te natangi kombo ya motu te napesi bato nyonso bambote ebele me tozala na compréhension bosunga ngai na likambo oyo moto asali likambo malamu nakoki kokosa te nakoki kosala makiona te il faut naloba vérité likambo ndenge ezaleli amisi azali mwana malamu totika ye tosoutenir ye totya ye maboko asala mosala akende liboso. Vraiment merci leader Amis, j'espère que vous avez occasion de l'émission. Merci Nanyo Sozo Sala. Le bienfait n'a jamais été perdu. Donc bolamu et pour la rater ceux qui osent bibezolo bamuta sala malamu continuer toujours pour ça malamu na pesimbo te na bapinyo so balinga kangai. Merci bongo pe na son excellence président na ngape de sobe nzambe apambola ye po omoni mususu ezalaka songi mutu mususu omona moni likambo akeye apelisi moto ye pe lokola alandaka na ye te alobaka te baloba na ye pe bele aloba na ye pe te akipa na ye pe te ngai sikoyo namoni ke ndenge akipe seke bata songi mutu bake kotya ye molunge yango wana batie bandembi matungulu jimbo pilipili me ntango mosusu bato oyo bake kotya bajimbo na bapilipili wana bango mpe kaka mpe ntango mosusu basala ye mabe ozomona mpo bato bafinga ye mpe ebele bato baloba mpe mabe ebele mpo na ye mais areponda motu te en tout cas bandeko peuple congolais totika makambo oyo atako tomoni ntango mosusu omona mpe toma bazofinga ye boya koloba eloko te totika makambo peuple congolais motu nyonso moi fo ndima président sobe pwani mpo président sobe aloba te ata soki alobi boye seki asuki mpena motema ozomona seki asuki motema azali président na wana koki kokolisa ye te ozomona mais naye koloba ngo mpo likambo mpe oyo amisi asali eza lokuta te amisi asali makambo oyo ezali makambo ya solo makambo lelo oyo mpe nga mabe nakomi oseka nga mabe mpe lelo nakango mpe natie kabelo na motu eza ndenge moko mpe ntango mosusu parmi balisungi oyo lider amisi asaki epa na yo makambo mpe ya ndako mpe ezalaki nango asaki mpe moko bamoye baloba makambo wana ete nzambe alobi soko kabi na gauche na droite eyeba te eza na bato mosusu balinga ata kabi na droite gauche eyeba alors que moni boyeba kaka ndenge boyebeli mais amis aza mwana malamu il est dérangé plus parce que maman Aïda alobaki vérité que ndako na futa que ça $20 et puis amis a futelaki 2 mois yoki ne ko repelle maman abila ki kuna kutuna maman on point dans le bible maman nani kasi makambo yo zoloba maman Aïda yeye kuna wepa na nga vanda kana ngola ngana oyeba ndenge tena to tuni makambo batangola ofutaka ndako komela koyeba siko ya kongo na koyeba ndenge nini ozomo makambo yango amoni bozomendaka bangambo poso mutu ayebaloba te anamona mutu akei gauche droite botika makambo. Merci beaucoup toyeba koloba eza pe moko ya balikabo oyo nzambe apesaka biso napesaki mbote bongo epai ya son excellence Bilwambo napesi mbote pena epai ya son excellence en tout cas merci na nyonso ozosala mpona soutenir baartiste napesi mbote tala mpe misu koto oyo kote ya badiaspora ekosala vraiment bien angola tozalaka ebele mais ezala noka biso merci son excellence soki tomoni loboko na yo ya lisungi en tout cas esala biso bien merci na bato to balingaka baartiste musicien artiste comédien artiste peintre baza vraiment belé na mboka ya Angola awa na pesi bino nyonso mbote bo aimer bo commenter bo partager émission na bino awa biso et puis pour na théâtre pour na cinéma congolais awa na kati ya Angola to fungola bino chaîne ya sika awa biso télévision c'est-à-dire ba film ya bien ba gag ya bien bono mona awa biso télévision bo kende pe ko s'abonner kuna mbango pona kosunga bato yo balingaka théâtre na biso tozaki bongo na maman Mado Moindo tala ndenge to silisi émission na biso merci na GSM production pour la réalisation merci bongo na équipe nyonso oyo bazo soutenir biso de près de loin ya Roby Visor Roby Visor Aigle partout qui a ma lumière à Lemba na pesi bongo merci nangai et pas ya papa Franck Bukasa na pesi merci et pas ya bato nyonso bachaka nga loboko en tout cas Zambia pambola bino ngai na bino tokutani mbala sima ciao.